Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Salut, Nabandeko Nyonso bozolanda biso à travers le monde, à travers votre chaîne YouTube Congo Check Check TV. Ayemoko le boss, c'est Mutombo le patron. Merci beaucoup. Bambote na ondengo pesa opportunité ya osala mosala pour être na panzara basango. Et si ko nyonso tout bandeko na biso bazali na monde entier balanda ka Jericho Betox. Ya on a bisaka bino bo sabona ka bo aimer ba vidéo bo partager. Ndenge ka rezalaka émission na bino Congo Téléma, émission na bino Congolais Téléma, lelo tozaka na ya Gauthier business, oyo tozaka ne banalise oyo tozana sango moko ya mawa pe ya pasi oyo ekomeli libota moko oyo ba perdre bana na bango mibale moko ya 10 ans moko ya 5 ans vraiment esali pasi esalami na commune ya Ngaliema tolingi tolobela na likambo oyo est-ce que ezaka ka insécurité to eza mutema mabe mutu basali libota oyo batiki yango na pasi pota ya monene boye kozokisa baboti ya bana oyo alors ya Gauthier business lo sako na yo le sako na onde konanga gérer kamiende maître na bango au formé pe mo bato ebele na biso ba o peto sikatu bana ko ba merci to zela te tango zela te to ba gérer ça te nga déjà na lo ba merci ni to baka les vidéos restent vidéo rester pe mona kinal ba ina un jour na lo baka déjà merci c'est triste mam to lobele là mais sikana pesa quand même mbote na bande ko nyonso tout ba balandaka biso na chaîne oyo ya check TV ya boss Sibi Mutombo vraiment et puis na sengi na bino bo s'abonner belé pour tant que vous avez s'abonner biso peut toujours makasi ya sala musala quoi. Voilà, on est entré déjà à Gauthier business to kotuna na likambo yo congolais lelo aza suna mawa congolais te ndeko na ye moko okomi ko boma na mbeli na poison na ko kanga esinga na kingo taleti famille oyo vraiment esali pasi donc likamango ezali boye likamango ekoya ki boye dimanche un bon dimanche bandeko bakendaki église famille mobimba baki kosambela bana bakoti mayangani na bango ya bana esili bana bazongi na ndako batiki baboti na mayangani et baboti basisaki ko prier église esilaki bazongi ndako po baya ko rejoindre ndako na bango to bana na bango bakuti ndako kimia babandi ko belela bana ko benga bana ndako kimia papa yaki na mwa ba jus ya plastique ya canette albino na tia ya bana na congélateur l'état baroya ba meleza quand même na malili afungola congélateur boye bande konanga bana mibali na kota congélateur ya mwasi na ya mobali ya mwasi za na 10 ans ya mobali za na 5 ans moto akuti bana na ye na kati wana pesa ki somo mais na kasi ya mwana mobali amona loboko ya mwana mwasi ezo bouger atomboli mwana mwasi kima na embango na hôpital ya pembeni mais mwana kati mutema ya Gauthier na koyoka sangwa boye et tant que humain okoki koloba nini quelle que soit circonstance ya liwa ya liboso na toloba liwa eza sangwa malamu te pona ebike ndeko nenga kei azonga lisusu te et puis liwa eza sangwa malamu te po tika ka tashi moko na mutema ya moto surtout que bana na bazana na bana mike bolingo ya papa na mama ezana no makasi koleka moni donc papa zana bolingo ya bana nae azana na ba projet pour na bana nae azota l'avenir aza ko envisager makambo pour na bana nae du coup donc bana mi balé et puis mi balé mbala moko ba longo na bomo donc eza vraiment passe sangwa liwa moni liwa ya mutu il faut ça la passe il faut ka to na bango vraiment de cœur avec ba parents toujours compatir les gens na bango toujours compatir na bango elongo mais ya Gauthier business ndenge na lobaki lelo kotala ndeko congolais ozoboma ndeko no congolais to na ebité lelo ekomi moboti osoi na moboti ya bana ofinga bana na télé wakumba nsu ba komo finga bana muninga moko bote infirme mwana zana des fois fingi mais lelo to komi komona na ba règlement de compte komo sala mana nzela ya bana kokiba moti na yete abomeli bana na ye to afingeli bana na ye yozolo banini par là. Vous savez, koboma mutu ezaka ka physique te to na bana mwa muki wana neti mutu aza na kunki yozoleka na réseaux sociaux zo finga ye aza na kunki to mutu abela neti sida yoleki otangi kombo na lobi aza na sida omote kozoboma déjà mutu wana moni même soki eza nango bongo te
mais batu bayoki soka za mwana mwasi mibali bayoki mobali nya oya lisusu soka za mobali basi bayoki mwasi muso oya lisusu donc ça veut dire que Congo tozo bomana na ba forme nyonso biso na biso moko sans que to yeba makamto osala zoko tozo copier makamto to copier on ndenge mabe to copier makambo loko bato zela ngo bien mais biso to yeto copier on to bomia ngo lisusu zo comprendre donc to senga vraiment na bato bolingo ezala ozomona et puis soki nga to lo balelo soki to sololi et simbite to zalaki na bolingo to zalaki na bonde komobo to zalaki na monde ba faire et simbi na ngote kaningo yo lo bakangana yo ngulu na musulman na tio pena musika na ngaki na boma mutu na boma mutu pwani po soko bomi mutu papa azanta bate et siko kei kombo ya mutu ne kotika na mutu na yo elungi ya mutu ne kotika na mutu na yo pe conscience na yo tio kota na ngol mabele et bon siko leti likambo na to tuno siko yo soki ngaza problème na ya gotier na tiki yo na leti na boma ba na bongo c'est pas bien André bato to komi lokola ba nyama ba loup même Bible lobby le loup ne s'entretue pas le loup ne se mange pas entre ba loup ba liana raté mais muta komi ko liana bato to komi ko liana bato to komi ko bomana mona na monde ba lion mona na lion mo bo million mo boy bon na éviter ezalaka nango mais eza mo passi tango tozobeta lisolo ya kobomana oyo lelo tolobaka teke likamo ekoyeli famille oyo tomonaki dernièrement bauta boma ndeko na biso moko en pleine ville pena boye batubi embeli bato bazobelela ambulance pakataki motema lelo komona congolais azoboma congolais boye eza kaka koyiba mayele ya makanisi ya bandeko baza na poto peut-être bamesana kobomana yango mpe congolais azwi yango lelo ngana bino ba congolais moto okopé makambo sans koyiba ba conséquences na ngolobi au salara makambo lelo po sala mais conséquences na ngolobi ezali nini yango to lobi o remondre moi misisa o ya mawa ondre se katani na ngona mitema na biso to susu na mawa te to susu na bolingo te to komi ko sala ba makambo moko boye c'est que mutu congolais soki congolais telemina congolais bo asu na valeur te j'ai suivi nani Kofi na dernière intervention na Karibu alobi na nini ya passer Moïse Mbie donc congolais pena telemina porte te ya kota te ya zana ye soki Burkina Faso ntika ya kota wana za soki congolais ya kota te dozo combat donc congolais soit moni mutu ndeko ne congolais ondra moni nyoka congolais ye moko soit moni ndeko ne congolais ondra moni nemi ondra moni mutu moko boye do fa bo maka ondra moni somo moko boye et uti wapi bandi wapi ezo kendele wapi yango moni congolais Congo telema congolais telema tozongisa na no bolingo wana mona soki tozo lingana mutu alingi ndeko na ye akoboma ete yango mona mboka ba juif na ozongisa mo bandeko kote wana na mboka ba juif mona nyonso ba juif balati saka les 10 commandements abenga ngo deka ekoyaka bolimbisa ngai balata ngo na nzoto les 10 commandements kuna balobi okoki koboma moto te na les 10 commandements juif abomaka ndeko na ye te les juifs ne s'entretuent pas juif asalaka ndeko ne mabe te po lelo mukongo azolinga boma muluba azolinga boma mukongo mutabandu nazokandela muluba donc c'est ça c'est invraisemblable ozo comprendre et puis surtout masanango oya politique oyo eza masano tene tolaka vita imana biso yo muta imana ngana muta vita omine to sona na to avant match pendant les matchs au moins après match to sona to comme sur l'avenue du stade wana to vani su ya to vana to melta mo moko au moins eza masano mais on le commune na niveau pena ki no to bo mabino bo mo to sala bino c'est bizarre c'est vraiment bizarre to me kana ko revoir makanisi na biso to me kana ko revoir lo lenge na biso ya kotala na congolais so moni congolais to me kana ko revoir makambo je pense que ça la bien tala makambo ndenge comme lelo o c'est obscur ndenge bana na ba kufeli mon eza vraiment na lenge mo malamu te mais to lo ba na place ya ba juge te je pense que le juge ba juge ba le juge ne ba benga bango ba ba kotala ba sala ba autopsie ba nini cause ya mort bana ne utia mais bana na moko ba lebeza na 5 ans moko za na 10 ans mais son atali congélateur hauteur nango je pense que c'est 1 mètre ou 1 mètre 20 donc déjà moi on a 5 ans à cause de la paix koleka congélateur na mulai il y a 10 ans kuti kolobate et puis congélateur les chambre froide po bana ba kota kuna ba kuta bango ba kufi batata badu musupe balobi o le musoni ngaka zo eloko adindi mususana la ndinde kona ye papa congélateur ezana ba degré na ngombo soko tie même mai na congélateur mai ya na bidon to na verre to taka na bouteille na congélateur ekanga mambala mote
il faut ça la 1 heure 2 heures ti ba 4 mois sentir pena que mulangi penze comme glace so la ti tongo no mona ki pasuki vous comprenez et puis bana wana baza batu même si tu as la logique et congélateur monsieur zara sika so ba kangi po fungwa mesenga ka quelques minutes yango zaki 1 heure te pona koloba nini 2 minutes donc boko tant ba kangami bien que nini et kangama ibongo oya muke déjà ko fungola ngo to oya mukolo pe ako sala bwe ba fungwami c'est que bana wana c'est que ba kufika na ba kufi asphyxié na étouffement ba respiration za lagité yango ba kufeli na kati bongo ndre mutu mo afinaki bango kuna koti bango ba fini bango ti soit ba moni papa na zo ba bimba kimi na bango donc c'est pas une mort naturelle. Voilà, eza pena pasi bana ba kufi na komi ya ngaliema libota oyo tozo compatir na bino so moni to salela ngo spécial émission boye parce que total sapé en face du monde tozo compatir na mawana bino parce que bandeko ba kufi baza ba congolais ba et puis ba kufi na mabele ya Congo et sali bien te ya gote ba tumususu na bandela ba Facebook bazolo ba to longwe na régime yo bomaka batu lelo suna tango afachi pona nini makamba boezo salama continuité ya mabezo salama kaka obendenge nini papa mabena mukili kusila te ko bomana ba assassin ba bandi ba bon eko sila na ngote na Afrique du Sud yo continue sila loti aux États-Unis to mona na ba information mona mutu mo ba koti na bar mo bona Kalashnikov na ba niko beta masata bo minga batu kabo na France yo tiko sale makala mingi te ozo koma ba moko to comme ça ba mutu ndreke li fait le zande na Congo te okuté ça na Congo za na ngwe loko moko te mais aussi il faut encourager ba kondia mboka na ba initiative baza na ngolelo omoni batu ba Congo za Kinshasa te bandeko na biso bazali na est ba koma osalisa bango ba travaux forcés na kati ya mboka na bango moko ndre ba umbu moko boye ba koma ki ba déplacer congolais comme déplacer na kati ya mboka na moko mais lelo o quand même avec le nouveau régime faut to le belango pe atie mayeli na ye atie moyen atie makasi na ye na ngambu ya est kuno moni ba FARDC musala ba osala lelo moni ba réussir quand même ko koisa ba groupe armé ba zamba na biso ba récupérer to moni ba ndeko na biso bazalaki ba déplacer na propre mboka na bango Caritas apesi bango ba camion moko za pousa atie ba moyen ba continue ba mitu ko bazongi ba mboka na bango bazongela ko sala bilanga na bango vous comprenez et puis ba groupe armé wana lelo penza na débanda donc FARDC ça zo sala musala na le ma côté kuna quand même moi pe ezongi point tolinga ko lobela ngote faut to lobela ngote c'est côté moso eza malamu c'est bon mais Paris n'a pas été construit en un jour et loko la paix et guerre mama B ils là qui enraciné pendant longtemps de longues années ko pikolango pe ko salema na un jour te c'est to kini malé même fatia ko silisa ngote ou pas qu'on na simanaï à continuer na kaka mais c'est comme si on dirait c'est comme si on dirait na ville à Kinshasa une sécurité ça na makasi penati lelo système kuluna oyo to éviter mais il faut parce que batu babomi bana peut-être ba kozala mopika ba kuluna ba sali sabotage biso tozo kanisa kwa mutu mo baza pe na compte à rendre na ba boti na ba me oka boye bele biso peut-être de kuluna kasi ngona zolo ba siko l'état faut atia ba moyen mo ndenge ba moyen o etiami po na guerre kuna de manière sensible pe ezonga na bolimbisanga je suis un peu souffrant là pe ezonga na nini na est de la même manière batia moyen surtout na ville ya Kinshasa problème ezali nini soki ba kulunu ba pecho ba na kanga ba makangi bango ba pesi 10 ans le pena 10 ans ya vungule na makala ba melingo sila ba magistrat na biso ba uzo ba yango facha zo le mambo ya justice uzo ba zo le ba juge intègre ou même na message ni ya nation c'est na le 30 juin le bel yango sous nous voulons des juges au bazar intègre vous comprenez bako kanga mona na kene kuna batine na makalo ndo pese bo to bo makala moto kuluna wa biso ke makala ezanda kunanga pia zolaka nani OPJ même na bourgmestre kuluna kanela bourgmestre na kinia biso ki na zongo mwa na osala yo vous comprenez ba politozo mona ba policier de bazo kanga bango en masse bazo tinda bango na nini na qui des droits batindi bango na na parquet atindi mutu 3 jours après mona pechanga ya libanda vous comprenez na ba parents pe o ba tolérer makamba bongo petit frère na biso bakanga ka ye to tike mina petit beta na 2 ans la beta ka ba 2 ans na bandam tango abimi akoma ina mwamba akoma pe na mwamba sans sa responsabilité voilà to komi na suka ya Gauthier moi conseil sou muke parce que to lexaka moi muke lelo na réseaux sociaux to tango to lobela likamba bana ba kufi to lobela pe likamba mo ya bandeko yo bazo rendre
nini ba compte rendre na bango na bandeko na mo baswana lelo to mona internet mutate mpena bazo finga yo bota ko to mona kizengi yo ko to bota mona boy par là aux amoboti okolo bani émission ezali Congo Téléma c'est que biso to Téléma po to télémela ba anti valeur ya modèle wana c'est pas des choses à applaudir vous comprenez ngela mobinga so na côté na réseaux sociaux na moni mamsu na zapamba mo moni mutu atene unité nae soko lingi na le kambala moko eza biloko na ko pesa ngo même pas seconde et ça c'est que curieusement biloko a bonde biso to na ba réseaux sociaux soko tali ba vie eza ba biloko mo na 1 million de vues des j'aime 1 million de commentaires vous comprenez émission ndingi to sali bo mo mamsu so to sali belé 20 000 vues au moins appelle commentaire mon côté au moins appelle muta bengi yote yoko l'émission que j'ai ndingo sala ki wana sepela ki nango mais na encourager yo tala kutu makamoko pe salema ki bongo be kana ko lobela likambu oyo po au moins émission tito sala boza to zolobela makambu po batu ba tirer ba leso lobi ba ko na ba piège te so pe bino boyebi likambu quelque part bo bengi géri bo bengi atande ko mo pe mususu chroniqueur bo ba sala ba analyse tala likambu za boye bo me kana ko lobela ngo po to lingi changement na mboka na biso et vous allez mieux o le to beta kama boko na makambo o ezanga mutu na makolo le to ko mona ba ko finga ba handicap ba tino ba TV personne vivant avec handicap ba fingier mutu aza malade ya lokuta to ya solo ba fingi mona na muninga o fingier ozo mona tout ça là c'est pas bon ça n'honore pas le Congo ezo pesa Congo le kumute j'ai beaucoup d'amis ouest africains ba ni bazalanga ba yebi ke ba masanga mingi ba Nigérien ba Malien ba yime makamtumuna na Congo enya ke Congo bino bo compliqué bondeni ta ba komo ba bo compliqué bondeni ni voilà merci à côté de commune Suka liloba na ba ko abonner oki ko loba nini na moi 30 secondes na 30 secondes abika ka souci lelo ya li Congo linga Congo congolais linga Congo congolais linga ndekono congolais omoni to koma lokola ba juif les juifs ne s'entretuent pas tala kutu ba nyama lokola ba luba lia na kate bongo biso ba congolais to komi ko lia na bondeni sika union sozali défendre Congo et sika union sozali défendre ndeko na yo congolais quoi omoni talaka na no bi chino mo bakanga ke balasina ni bakanga ni po congolais mobo abetaki abeti ndeko na ye chino na bimisi ba pratique nyonso ya caractère ko na Chine ata base ndeko na biso congolais taba tuni bete poani yabeta leki nanga pona nini zwa niveau mais au moins ce que tant chinois nazo beta congolais ba seka abeti tuki ko ba congolais ba seka ngona emission elekila ngai makambwana chinois koti bitumande kone chinois mais tant que bando beta congolais ba komo seka na bango yinda ba congolais to tsabu bonemi mais to seki ka pona ko seka mais to lobi makambwana ezala lisuté Congo Téléma aimons le Congo aimons nous vivants entre congolais. Voilà, merci beaucoup Ndeko ya Gauthier Business pour la participation dans l'émission yo. To comme na suka, bon continuer ko abonner na chaîne Nabino Congo Check TV ya yemoko le boss si Mutombo na PC présent Chibaba Benda base IDPS na Londres, Coco Pangasudi, bino nyonso boza la bien Fraki Frank, Bikou Lebrun, a Pombenza Firenze, bino tout boza la calme, Jerry Kobetox Azali. Donc okanga na ko yebisa bino kosala ndeko no mabete famille bazoli la ba perdre bana na bango na pasi pe na mawa yo mto sali boye yebaki obatami bato mokili mobatami nzambe te makila ya bana na mibale na mutu na yo ezoganga histoire à suivre to kolanda l'information ngo malembe ndenge nini to kobana kobimisa vérité na bato to seki pe na bakonza mboka na biso to yebiki makamno so to basala ngo mbala moko te sécurité et puis ko suivre makambu oyo ya liwa ya bana oyo balandela ngo bato ba konjo bazolandela ngo balandela ngo pena mutu a corrompre mutu te mutu a corrompre mutu te o moni ngai na bomaki pona intel mais bo kimisanga te mutu a kondima eloko wana yepe makila bana ne komina mutu ne ndeko Gauthier Business le sako na yo to komina suka sako na onde ko gérer kamien depuis le sako na bande ko nyonso ba vraiment tant que c'est pela na biso abo benga pe biso te o pe absolument ba encourager mais ça paye bien toza batu toza la monopole ya mayele te ya connaissance te peut-être to ça la paye moi ba dérapage mususu appelez-nous to solo la makama to bona ba sujet bo bengi pe kaka biso bo biso te bolo bela likamutel bo bengi biso ngai numéro nanga plus 243 89 99 47 545 to benga na ba WhatsApp to solo la to ba kisana maele po to le bela Congo quoi voilà. Portez-vous bien. Voilà, bye, on se retrouve dans l'émission Koya, histoire à suivre. Check. Congo Check TV,
ya nsima motombo Congo Check Check TV ya nsima motombo